Sako na bino bon songai tata songi tata makamba bokile. Bon, avant la banda, hein, na lingi daïb sabido le 24. Je pense que ils à la lobby le 24. Boke na Instagram ya Ferrego là, hein. Bolanda live wana bokoza bankunga ya kafu bato donc moto yokuta leki ba soi disant ba yembi ya nzambe na koyemba. Aleki bato nyoso na koyemba. Azali parfaité mais ayebi koyemba. Mongongo ba pesa ye pa nzambe e botelier ba nketo ba ki mpiala ba ki zuwa na ba lele donc ba lifwendende. Ça c'est triste. Donc yangwana to bengi bino le 24. Boyaka ebele na Instagram ya Ferrego la boko vivre oyo nan bo vivre te. Boko zo ba nzondo na bino, ba nzondo zo sorti ke nzembo zo sokola motema ya moto. Pa ba pasta ou azo zizi na e Alex Rabino le ba webcam. Non. Oh pasta moko boye aosala digidiga cha soyi na nzela lola na webcam na caméra libosa caméra. Non. Wana kuno donc sonte nzembo zo sokolo bongo de sokolo motema ozongi moto. Ozonga nyamate mais ozongi moto. Donc le 24 na Instagram rendez-vous na Tchaki ba zawadi défi tous les Aoudiens bato ya ndeke zaoudi na tchebino na défi le 24 pour bino mbange l'équipe trop. Allez boyaka le 24 to banda sujet na biso na yebisaka bino que petite nzele wana zana ba lokuta moko awa komi ko bimisa biso ba audio tata soki Paul wala alobi kelo alongo bazo négocier na ye ba longo la zemi ba tindi a négocier longo la zemi. Donc akomi ko sala de sorte que non a côté ça mito bato ye yaza na zemi kana na ngai NK azwaki invité moko la chaîne na ye invité ngo alobaki ba vérité moko ya kafu makayabu ba signaler eloko na ye. Donc ngata na lo la bilo ke lo makayabu azana sima ya makambo ya Mike Bunzi Marate makayabu eza société ya bandoki yango na eloko wana te po pasteur Rolo Dalo ndoki monene satana démon alingalia peut-être Mike Kalambai parce que frère ya Leongomba alobaka bongo te ezala pona ngai pe bato bazo kotela pe Moïse Mbiye azaneka ndenge wana Moïse pe ndoki po Moïse Mbiye asali ki frère te po so azaki frère alingaki osali la o Bible et lobi sina pouvoir yango moyen na zongi la suma ramoneza te mais awa sikoto nazako donc po sujet ezali kaka zawadi oyo zawadi ya bato ndeke te o siko zawadi ya zawadi ye moko. Donc awa na ngina laksa na yoki sabino po bato ba yokaki maloba ya zawadi likolo bato ba yokaki maloba ya zawadi likolo boyoka isika o malamu boyoka leka bozela boyoka place alobaki ke ayebi makambo wana te. Poser appel. Allô? Allô? Ya, allô, bonsoir. Allô? Bozela, parce que pour l'instant, Mokolo chaîne Azako présenté d'abord Azako Loba, mais après Toroyo, parce que sur côté un sujet ya zawadi yemoko boyo kasiko ndenge zawadi ndenge batune nga nzamba yeba kindenge ni bacha atuna ka batu mituna ko po moto aza ko poser zawadi mituna atuna ki zawadi mituna moko très important et mituna wana zawadi a répondre ngote mais bona suka nango siko aya ko beta bombe o ya cimenterie bolanda ekati. Allô? Oui, zela. Mutu moko benga ki j'ai pas compris na yambi ekati nango. Zela na tota na parti wana nano zela. The situation in Kinshasa, you can't be outside of the house by 11. Zela. Mais ya azaki ezamana. Na pusa. Nini tolali. Ya la laki na inga na zini na zili la na lati lisusu. Ko awuzan kubo.
I was uncomfortable to just stay in bed naked with someone. Awa zawadi mtazolo ba boyo kanenge zawadi azubi lamba lati yepa lati bazako solo bolanda awa zawadi mta boyo kasiko mutuna oyo mwasi wana akotuna ye boyo aisengi na longolango na lobiti na kolonga so pousa kotika kabongo zela ya sengio siko la kite na preuve ya video oyo boyo ka mutuna mwasi oyo eza très important boyo ka mutuna oyo filmaki ale yo oyo kinenge mwasi na lobi ba sengio ba preuve ya makambo oyo yo filmaki c'est-à-dire oyo ye zawadi a filmaki et zawadi reconnaît que ye muta filmaki boyo ka suite Tindeli pasteur donc na ebandeli zawadi a expliqué boy ye a filmé a tindelaki pasteur vidéo bozoyoka na ebandela lobi bongo boyoka olingo lobake pasteur nde mutu abimisi ba video wana ezotambola wana nde nazoyebisa yo yaya nga wana nayebite po boyoki mutu neza boy ba video ebimi na libanda wana nani mutu abimisa ngo ezali pasteur to yo ya lobi non ya yebite comment koki koyeba te alors que yende mutu a filmé. Quand je vous dis zawadi wana za ndoki azo balola maloba mabe na bino mabe ya babasi ebele ba mama ebele tango ba yoka ka likambo ya viol boy vous miteme pasoki aya net mudongo c'est comme si molangi ekweyi et pasoki ba mitema na bangi salara bon trop qui sentimentalisme congolais surtout ba basi ya ba congolaise le kuta wana ba yebi ki non ba zuela ka ba mama na ba sentiment soki ba yeli bato na makambo ya viol moto nyoso rondima zawadi kaka na live wana abeti libaku na loba mibale loba liboso alobi boy ye moto a filmé ya mibale alobi que ayebi te moto ya publie yango siko video etamboli ndenge nini yo moto filmé video siko pona embrouiller mitema bato pena mitu a bato alobi que non atindelaka Mike bozoyoka. Bon, là maintenant, alinga faire comprendre bino le kola yé mota filma ki yango pe atindela ka Mike yango c'est que Mike mta publié yango parce que le beza yé te mta publié. Le beza li Mike en quelque sorte en direct alinga le babongo. C'est que ata zoba yango pe ata Mike azara pe zoba. Hein? Bino ata bino mo. Yo ba tindeli vidéo na yo ba salo chantage que non. Ce au sali bo comprendre qu'ils allaient chantage au moins sur salé là qui Mike bo comprendre on va venir vous allez comprendre bah yo ba tindo vidéo na yo pose vidéo na pe o mi publier no bungo le bi kiza botala ngai na sali bolingo na tel moi si we ezala iso mona bah bolanda boyo ba pia tata wana bazalaki na ba vidéo omoni pona embrouiller mitema ya bato alobi ke bato ya tata wana c'est-à-dire baninga ya Mike bazalaka déjà na ba vidéo wana mais baninga Mike bazala vidéo wana ndenge nini soki yo moto filmaki vidéo wana après vous allez dire oh non mibali kaka mto filmaka basi mais là c'est moi qui a filmé et moi si wana wa filmé wana apesi vidéo pa bato azo wanga na kapesi vidéo pa bato alinga bimisaleti Mike mtazo pesa ba vidéo Mike a pesa vidéo ndeni nini o yé mtazali accusé de viol a pesa sko bato va vidéo ndeni soyez quand même intelligent quand même à un moment bolanda suite vidéo na jamwa ekumela ki bango tata wana mosali ensemble wana atinda na azoka kutu sonya kotanga kombo Mike o sali bi dobage na ye waolela likola mbeto nge net moi bébé sikoyo pano tanga kaka kombo na ye na live o expliquer bato zo yo ka soni non mais yo moi ça libala otiki libala na yo OK na Congo OK ça la featuring ya bidobage ozaki na bon moto ozaki pe na sonité mais pano tanga komba moto zo yo ka soni sika biloko na mama tanga azolo batata wana donc azolo belande Mike boyoka Mozela ba vidéo na vidéo shooting I was stressed. I was dango azwaki ba photo wana. I had something. Monia a échappé à sali échappatoire. Batuna kiye. Ndenge ni vidéo wana ebimi na net a répondre en côté. A le but que non.
abandi ko expliquer makamoni misusu oh asalaki nga pasi asalaki nga boy mais motu nezali te asalaki o pasi motu nezalaki ndenge nini video ne bimi na net mama bongo na maloba asalaki nga pasi asalaki nga boy to yebi ke asalaki o pasi mais le problème ezati asalaki o pasi motu nezali te asalaki o pasi to pas motu nezali ndenge nini ekomi na net po yo moto salaki film c'est-à-dire yo moto filmaki yo moto salaki video po Mike ayebaki te yo salaki na cachette bon sikoyo video ne ekomi na maboko ya bato ebele ndenge nini abandi kolo oh kutu na baninga ne bazalaki nango mais non ça c'est pas la question ya wana mwasi yango akobandela isusu motu na wana boyoka on put the joke ezangana okay nini tolali olala ya la laki na inga na zwini na zwili la ma na lati lisusu I was uncomfortable I was uncomfortable to just stay in bed naked with someone I've never I don't know exactly you know so na zwili la ma na lati I tried to wake him up and say I want to go back home he continued to sleep puis tant maman qui était azoki singa déjà azoki singa he did something that I didn't want him to do. Arapone motulete mbala maka memi makamba kozokisa. Jusque là nano répondre bisoté ndenge nini ba vidéo de na net. Mais asali échappatoire. Alobi ono baninga na ye bazalaki nango. Et pourtant yé moto a filmaki. Pour moto a filmaki yé moto azara na source ya vidéo. Pour ne koma na maboko ya moto mususu il faut ngamu na publier ngo soki admettons que soki ngamu na filmaki. Pour la vidéo ne comme na maboko ya moto mususu il faut moto wana moto mususu wana azwa na kacha chombo nanga to akota na chombo nanga afuye amoni mais pona mona ngo pe il faut ayeba code nanga vous voyez si ko pana embrouiller mito abato alobi ka tindela yango mic ko tindela mic la c'était que mic mta publier yango parce que source ezali yo la première fois te pe ezali yo moto tindi. D'abord, premièrement, pour le but que yom to tindeli Mike. Yom to tindeli Mike. Si ko bami sous sona bazweli yango ndenge nini. Ha. Échappatoire. Akomi ko lobla. Oh apandinga sima. Mais question ezalaki nanu te ba parce que apandio sima. Question ezalaki nani a publié yango. C'est ça la question. Quand on vous dit analyser les choses, écoutez attentivement, vous ne voulez pas. Boyaga na ba sentiment banda go finga banda go loba non YouTube ezaltala YouTube est comme le sous maramba sentimenté pas n'importe qui va ramener ces histoires à 2 balles à côté sarabatongo na mitu pour ba sala ba vu na bango non cette fois-ci au memi makamona analyse na YouTube et YouTube photo comme ça ngo église pour ba église na bino bokenda wana eza ba église à lokuta YouTube ko comme ça vraie église sikoyo église à analyse parce que l'église est l'exil lisanga lingomba. Bon, ah, ils ont dit sanga, ba Congolais bazali, ba Wara bazali, ba Chinois bazali. Non, YouTube ils ont dit sanga. YouTube est comme une église. Au même maramono na YouTube, tu sali analyse. Pour bien bon YouTube est comme un tribunal. Au yen angwa wa te juger. Ceux qui ont bien, te juger. Marama qui sentiment ba maman na ba même la rabiso to boyi. Pour ba mamé belé trop sentiment. Mo bali sera sali boroto. Ceux qui ont dit Mike mta sala ki vidéo na. Et ensuite ils allaient publier. Là on aurait pu condamner Mike. Moi, ce erreur à Sali, c'est quoi? Yemo a filmé vidéo naïe. Yemo a publié ma vidéo naïe. C'est quoi? Alinga wanga na keno eza yete. Alinga sala de sorte que non. C'est quoi motuna batunye we. Pour la nini c'est quoi a publié parce que question na batuna qui est nan a publié ngo ezaki na China. Le ko la yeba ki ko répondre question té a Sali béchappatoire. Maintenant, maman wana oazo tuni mituna a retourné ce que mutuna na sorte que pour la raison ni neza etindi etinda ki ye asala vidéo wana boyoka ce que raison na boyoka toki ne tina suka boyoka to me oyoki na toi ki vidéo wana na ndenge makile bimakinga ya kolobake soki likambo oyo ndenge na bini makinga soki likambo mabe comme déjà. Là, c'est raison on appelle si on est le kuta, ils raison débile. Au coquille, jamais t'as là. Moi, ça a pensa le kuta et le kuta.
Parce que moto yo, na pesa notre explication claire, hein? Surtout basi, au bozo yo kangai. Ceux qui na minute wana, mobile a violé yo. Ozaki d'accord na ite bosala na bulingo, a violé makile bimi yo. Na minute wana yo tango yozo kene na toilette, filmer makila wana. Ye a filmé makila wana ta filmé kaka bilamba ba lati alobi que non, pona raison na ezali azwa ki vidéo na pona alex a preuve que non abimana Mike. On est à raison te? Déjà preuve eza ko alex que yo on dit ma ki obimana Mike o la la na e. Ozaki d'accord na ngo. Tu vois? Ozaki d'accord obimana Mike bo si bana bino mi balé point to za la claire na maloba. Yo ozaki d'accord aussi banana Mike. Mais ozaki te d'accord à ça à si bon à sima. Donc, ceux qui yo ozaki d'accord aussi banana Mike. Pourquoi Roloba Sous a violé yo? Mais on l'a preuve y a violé. Violé bimina monoko. Barondi mayon ndenge ni ki non a violé yo. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Parce que moi, comme habitude, ceux qui makamba boito tika weleka et comme habitude na basi belé. Arondi mabimana moi si. Allez, ceux qui va moni pardon na mobali, ceux va moni à moi ça moni que non ils se simbaté na mobali na relation se simbaté. Directement à sali vidéo yé moko na ndako na ye a filmé mobile en cachette à lebi que preuve yango na bimana ye a violanga ye viole l'excité que parce qu'on filmé motomo bofani ne likola mbete tout ça non on a preuve ya violité preuve ya viole l'exi donc au filmé makila wana ba bimisa ko filmé yango aucun la dokotolo donc au sali contrôle dokotolo a royer ba ceux que vous allez violer ou pas ba dokotolo ba yeba kango okangisi preuve ya dokotolo na preuve ya makila wana yo ni preuve ya dokotolo ni preuve ya makila ozo ko l'accepter que non kaka na maloba kaka botondi miyo non waya vous êtes en train de ridiculiser les bantous makamba soni boy tout ça parce que vous prouver bato que non oh ba pasteur bazala écoute yo moi ça libala ozo ke bimana mobali au le but oh ningo l'accès bato que non yaza mo pasteur l'écoute. Moi, ça libala. Ceux qui ont célibataire, j'aurais pu comprendre. Ceux qui ont non célibataire, non célibataire, au lingo prouver que non, moi ça libala, et aza faux pasteur, yango no salibongo na ye, j'aurais pu comprendre parce que vous non célibataire. Mais yo zali moi ça libala ozo ke sala yango lingo prouver que non aza faux pasteur. Oh, okendaki na ba sentiment na yo. Siko kaka na maloba kaka ya moi so yo bo ya ko comprendre des ali zuwa mutetindi a publier ba vidéo wana. Asagi chante yango la tindaka nene ya nena tuvi wana atindaka nena tuvi asa la chantage na Mike pona Mike apesi mbongo suka apesi mbongo te a publier ba vidéo wana boya ko comprendre pourquoi moi si wana azwaki ba séquence ya ba vidéo wana ezali chantage a rosali la Mike a profiter na makambo ya mupenya Mike na mupenya lokola bazana ba kama to profiter na sima nango. Et vous allez comprendre. Boyoka. Kinga. Elise na kozala na epeka koloba nazalaki na ndako na ye likambo oyo esalami na ndako. Mais kozala na ndako na ye l'accepté ka violé yo. Dans ce cas, mi bali nyonso bo beng sa bato lisusu na mi basi na bandako na binote. Bo soki la kaka na libanda na ba hôtel. Bo beng sa basi na bandako te eza dangereux. Moi si kutu oyo ata oza kolinga na ne bandeli ko memei na ndako na ote. Ils sont très dangereux. Parce que là, ceux qui ont bengi moi si moi benandago a filmé ndago na yo lobi nango le bureau a violé. Et bato ba kondima yango. Oui, parce qu'a filmé kaka ndago na yo. Po ba fandi likola mbeto. To moni preuve ya violence te. Et bimika na monoko. Yo o laxi bisote que non mokanda moko bokena ko tala docteur a confirmé que non vous allez violer ezati. Le rôle na bimisi secret bo lobe o yero yela biso papier botala na kena ko ta docteur biloza OK mona faux docteur mo boye opesi mbango asa lomo kanda lokuta. Ndenge Eliana Salaga. Eliana Salaga faille belé yango na perdre. C'est sûr qu'Eliane peut peut-être abimara na Moïse Mbiye mais asaka ba erreur pas bagisa ba donc tellement bino basi bolinga koyo que la to bato ya lokuta ba kosi bino ale bino busali ndenge bango ba tindi bino et on a beau perdre. Écoutons. Donc si je comprends bien,
C'est na comprendre au film qui pose à l'ana et l'eau comment que zo laksake aux alaki nanda kuana. Bozoyoka. A filma qui Mike. Pon azana preuve moko bezo laksake non akendaka pas Mike alalana Mike. Yé mo ta filmé hein. Pour moi ça on pas on dit ma yimo ko boyoka. Oui. Au salaki. Oyoki alobi oui. Donc maintenant ceux qui yé mo ta filma kezaki Mike ite mo ta filma ki. Alors ba vidéo ne comment que pas nene ya ndenge nini. Pas na nene ya bana ko bimisa ba vidéo na net. Hein? Ne prenez pas des gens pour des cons. Yo moto filmé. C'est que vidéo ezaki na kata chombo na yo. Yo moto zaki na ba vidéo d'abord source ya vidéo ezali yo na kata chombo. Si ko vidéo ne komi libana ndengini. Boyo kasko mutuna mama oyo, très important. Boyo. Boyo ke alobi na ndenge Mike azokisa kiye ya mwana filmaka ndako pona lakisa bato keno aza na preuve ke abima na Mike. Non! Ko lakisa bato ke yo na ndenge filmaki wana wana eza nango ko lakisa biso keno obima na Mike, oui. Mais côté viol les autres lakisa te ke a violé yo. Po maloba na yo zo lakisa biso keno yo na Mike bozaki mwasi na mobali bo bima na bozo siba na bino mibale. Mais côté viol, ils ont la preuve vite. Alors, pourquoi nini te filmaki makila wana? Parce que tant que viola ki yo Mike abana ko sa comme bébé tazo lala. Nga quoi moi bébé moko. Pour abimisi mai ya pembe azo lala. Ndenge c'est leur compréhension na yo, ozo ningo faire comprendre biso. Bosi bani bino mibale, Mike abimisi mai ya pembe, allez abandi ko lala comme bébé. Yo siko yo au profiter ko ça la ba preuve, n'est-ce pas? C'est leur ba dire na yo. Alors dans ce cas tant que yo profite que ça ba preuve wana. Pourquoi pas tant que yo kinaki ko nettoyer makila wana au filmer ki makila wana te. Fallait filmer makila wana. Fallait filmer makila. Ozo laksa bato ki oui, bota la makila yango yo. Mais tu n'as pas fait ça. Fallait qu'il ne peut kota la dokotolo. Dokotolo a confirmé que oui, ozala ki violé, osali yango te. Bon, comment biso to ya croire yo que non, ozala ki violé. Non, à un moment, faut que tu aies yo moko za koloba keno, olobaki na mai na lingaki ala langa na nenga liboso mais na nenga simate. Bon, on est ba violer yo. Il faut être débile pour croire que ba violer yo. Oh, ba violer yo te. Yo moko donc au sali chantage na Mike makamambongo yo moko yebi ndingo za no sali chantage Mike na makamambongo. Mike aboyi ko peso mbongo. Na zuwa na yo sali Mike. Boyoka yemoko mwasa ngwa ko dévoiler buzo bani na kati parce que bino bosala ki attention te surtout ba mama et ba YouTube bosala ki attention na maloba ya petite ote zawadi ote ya ngwana bosusola ki te makambo zawadi ya koloba kaka yemoko na kati ya maloba ni wana betaki mabako ebele sans le savoir boyoka Comilio aux alakés place na qui a c'est ça c'était pas que pour que au banda bonsoir never si koyo so yo muto filma ki yango voilà boyoka question ya malamu mutuna ya malamu penza boyoka to moni za yo muto filmer na téléphone vidéo wana ekomi libanda ndenge nini ekomi libanda boyoka réponse hein souvenez-vous ne bandela lobaki nini hein ne bandela lobaki nini boyoka sko mutuna boyoka réponse ya moi sur boyoka réponse. Long story short, tozalaki na date ya wapi réponse exacte. Batunie soki yo moto filmaki. Siko video ne komi na net ndenge nini. E komi yo tozalaki na one stock si soki one soki nini one taku. Donc elongwe fala loba expliquer clair. Parce que tant on a expliquer ba dévierger ye mosomba ako loba sans crainte. Facilement. Mais tant que comme une question, il y a nani abimisi vidéo, a comme ko tâtonner na maloba. Et comme question il y a autre ozalaki na non, il fallait bimisa courage bimisa ki ba dévierger yo mosombali. Fallait bimisa courage wana. Mais il faut assumer que oui ngam na bimisi vidéo, c'est tout. Pourquoi zo boya ngo sego? Donc alinga faire comprendre bato que non, azali victime. Victime na nini? Maman, yo moi c'est soi-disant ya libala. Yo moi ça libala on dit mieux que là la nana mobali mususu après le but que vous allez victime non victime attends et ça voilà ti net là tu peux c'est exemple mon simple makambo guerre aux en Ukraine
moi falansa moko ba bon nga na ke na Ukraine na ke boma bato na ke boma ba russe akene na Ukraine boye ake kuna na Ukraine allez ba Ukraine ba juillet ba bete cimenterie ta akimi Ukraine azongi ne France alors que yeboka dibaka ke degula asakana na Ukrainien la ba russe asakana ba Ukrainien akoma kuna Ukrainien bete cimenterie po yepa lingaki alingaka sangana na ba Ukrainien si malonga badi wolobolo ba Ukrainien baza babe babetinga abetinga cimenterie c'est comme si Ukrainien mutalba ide yaga to beto cimenterie yo mo okeda c'est la même chose bolanda il y a shooting hein Oui. that's one là il fallait tout ça là et comme makamba date question za date te question ezali nani abimisi video wala alors que yo muto filmaki et comme makamba date akimi mais ce qui va tourner a passolé au cimenterie ndenge nini alinga pesa détail oh atenga vaseline atenga boy yoga ba détail mais siko pesa ce que explication ndenge nini video ne comme la net oh tozaki na date moko boye ya virgule et donc on bani na sujet abeti virgule moko boye donc échanger sujet mbala moko virgule ya tembe yoga tournage Il y a vidéo. j'ai dit wana to solo qui en téléphone on Wednesday boyoka yena Mike basolaki na téléphone boyoka siko explication na ye nde pourquoi vidéo ne bimi na net boyoka explication asolaki na Mike na téléphone boyoka mercredi next to zana shooting na oyo please don't be late obi na kozala wana na koya na lui OK tata wana na jour ya tournage ayaki na été to bengi ye na ba ya église na ye ba bengi ayamba ki téléphone te ayamba ki te ba message aussi we was ignoring the messages Wana sa sali yo makamba zo ya mbaso te. oui déjà wana to sala ngo 3 fois boyoki wana si basali yango déjà 3 fois or que ces ali nani abimisi yi vidéo donc le problème c'est quoi ye akemi pesa nzoto Mike bete cimenterie pona sala featuring selon malobana ye andimi abimana Mike mais alinga kite Mike bete cimenterie donc d'abord andima abimana Mike na ninga bolingo ya normal ndenge likango ezalaka likango na mobile alors akoma kuna Mike alobi non ngana betaka kaka liboso te ngana betaka liboso plat sima plat to liboso plat sima Golgotha po azani mota Golgotha ye pa alobi alors te ngana ninga blo oh Mike a forcé ye abeta ye biloko ya Golgotha Mike abeti biloko ya Golgotha makile ebimi selon ye siko batunie nani abimisi yi ba video oyo bofandi likola mbeto yoka siko discours ya mwasi bako bazaki na tournage moko be bako zelela mai apesi réponse te parce que ceux qui fala le baraka clairement que non oui ngamo na pesi ba vidéo était pas un motoboyer motabimi c'est tout mais a beti virgule pour na faire comprendre bino ceux qui na bimisi ba vidéo wana c'est parce que Mike aboya ki koyaka na tournage c'est ça qu'elle voulait faire comprendre aux gens parce que le but que Mike bato na ye pe tournage na bato ya on tourne na ye ba benga ki ayamba ki téléphone te azalaki ayaka ki te na tournage Mike pe ayaka ki te na tournage oh avant le babongo le baki yema le baki ça solo la na Mike donc ce qui veut dire chantage c'est bandaki bandakala ce qui Mike a kendaki tournage te pour ya bandaki da ko sala la Mike chantage yango bomo na pe nene ayaka ki na net azo salela Mike chantage soko pesi mbongo te to ko bimisa ba vidéo wana moto ba violer ba salele sous chantage ezalaka hein bande des inconscients quand je vous ai dit cette femme est Jézabel Bondi Maté yemo na mnoko aboy donc azo ko pesa réponse te nani abimisi vidéo mais azo pesa réponse ndenge nini ba pasolier cimenterie ou ba chelie vaseline wana ba détail azo pesa mais pour na pesa détail ndenge nini vidéo comme na net azo kokati asa l'échappatoire et vous imaginez azana sonia koloba te que non ba pasolier ciment mais azana sonia koloba que non ndenge nini vidéo ne comme na net hein boyoka alors
Après, tant qu'il y a quitté la bosali 3 fois obeti kaka moko sikoyo na 3 fois là basali voilà donc 3 fois wana basali na bango bien mais le coup la Mike akendaki tournage te asiliki yango la tindi ba vidéo ebima à salir Mike. C'est ça la raison pour Mike akendaki tournage te moi ça kotisi zuwa malgré toi asalaki opasi wana mais ozongaki so bobandela bato mibale lisusu boyoki allez wana siko boloba nini donc Mike pas forçaki c'est gazwaki bilenge ya simanteri po babiloko miso ezaka fantasme basi miso balinga babeta bango na sima bon j'encourage pas bato basala yango po nga nalinga biloko wana te biloko ya simanteri nalinga yango te po kuna tuvi ebimaka kuna nga biloko ya nsonga tuvi j'aime pas hein? Mais eza na basi miso balingaka yango bango leti tozwa leti basi ya bandibu bango simanteri na simanteri balingaka trop sima voilà eza na basi miso balingaka mais eza bafantasme bato. Moi, je ne peux pas encourager. Mais ils ont donc je ne juge pas. Mais de là, à faire croire aux gens que non, bah violer, alors que yomo kozongi buna balami sato, bah beto peka ba simanteri, balami sato. Attends, à un moment faut arrêter. Attends, viol, on a balami sato là pour filmer tes viols wana. Mbalama on a quoi comprendre. Na minute wana, idée zala kité, na quoi comprendre. Mais yami balé, yami sato, on filmer tes, ata prof moko, oyo. Ils ont l'accès que l'on bimi makila. Ah, quand même. Quand même. Quand même. Non, hein? Quand même. Tika biso le kutawala zawadi oko c'est trop. Trop c'est trop. Toyuka. Ya mususu tokenaki studio. Ok, studio. To siliti. Ya mususu bakenaki studio. Ah, c'est kutu na lukope sa réponse c'était pourquoi vidéo nani abimisi vidéo na net apesi réponse de échappatoire à sali. Et comme ya mususu bakenaki studio. Boyoka. To studio to we finish at 12 a.m. Déjà to côté dimanche. Tango saki koko ezalaki dimanche déjà 12 a.m. Tango akendaki kozongisa ngani na donc, basambeli nzambe dimanche. Basambeli nzambe ya ekobo dimanche. C'est-à-dire, basali digi basibani na bango dimanche. Donc, nzambe na bango, au lieu bakende na église ya, ndenge mwasa waza kuloba, ezanga te. Au lieu bakende na église ya, bakende kusambela nzambe, non, bango babito sambela nzambe, Nakatia bidobare badobane na bango dimanche bake na bango kosambela nzambe te selo badiri ya zawadi boyoka tako après studio session akei atiki de producer ya ntango to ça qui koko na voiture c'est na ya zawadi attends là y a un truc qui cloche tango basala ke kobo na voiture na donc a enregistré Mike était dans la voiture. Alors qu'ils ont facile à enregistrer Mike dans la voiture. Pour selon ye tango a Mike à côté na mutu ka kena a benga kimbala tango ya kena ko kota na chambre. Apana lala Mike a bengé bima. Yé pa ndimia bima. Tango a bimi Mike à côté na mutu ka Mike banda ko yese simbanga boye tout ça. Donc na minute wana enregistrer Mike était pour na na audio que non tala ndenge Mike aza ko sali ba chantage et ba non ba a draguer mais yé pas mitiki yé moi sali ba la mitiki na yi. Oh, faut arrêter d'encourager le mal. Hein? Faut arrêter d'encourager le mal. Moi sali ba là, a sali kobo ya boya monene, ba maman me sonde bazo côté là et ya ko sakanate. Non. Là vous encouragez aussi ba sali ba la ibele ba sala kindumba aussi. C'est pas normal. Yo moi c'est Alibala. On dit mieux que bimana mobali mosusu. O dobena et soi-disant donc le coup la batoazo ko contredire Mike kité ici kawana balingis ko ba contredire Mike parce que soi-disant zali pasteur. Ils ont un titre ya buzo ba pasteur wana. Pasteur élection il aura malonga te. Pasteur élection za da pouvoir au kota lola. Hein? Po bato to longa pe bato misu pe bazo juger pe petite nzele oyo pe zawadi. Neti ba biso pe to tonda masumu belé basi pe belé
ezala basi ezala mibali pe baza ko juger Mike botonda pe masumu ebele parmi vous baboma bana na bango propre ebele parmi vous baboma bana bambanda batia bana bambanda poison bozali ebele bandoki mais vous êtes les premiers à juger Mike ou Zawadi hein? Surtout les femmes vous êtes les premières à juger les Mike pendant ce temps que bino moko ba mama ebele balingaka bana bambanda te wana ezali sumu te moi donc mobali abimana mwasi mususu mwasi akufa atiki bana mobali afana bana alingi mobali mususu mwasi wana banda konyokola bana ya moninga boza ebele omona cheli pe mwana moninga poison boza ebele bandoki ba misusu bango moko babomaka propre bana na bango propre omona pe misusu mwana abomi mama na ye propre to papa na ye propre acheli ye poison vous êtes des satanas vous tous donc moto ya sans arrêter surtout ba maman misusu donc balingi kaka il faut que Mike azala kaka condamné. Au senti batom so ba oui mais Zawadi asali mabe mais pas standé il faut te condamner kaka. Oh attaque motema mabe yango penza. Mama. Yo moko omona oso boma ta bana 15. Mais yo lingo condamné Mike. Donc yo kati yo leki Mike alors que yo moko boma ta bana 15. Omona bo yo moko omona côte donc o lala ata na mibali 5 mais mobali na ndako ayebite o kosa mobali ok sala ok musala nzoko ndo ok lala ok dobe mobali mususu na ba hotel boza ebele les satanistes bozali ebele na YouTube o mona musu akesimba kisi a dominer mobali na ya ndako ali mobali tellement kisi le kitro makasi mobali ndako koma zoba kizenge mususu mona simba kisi pona dominaka mibali abimisaka mibali asutire ke ba mibali bambongo. Je me souviens moi c'est moko boye pa ko sala ba YouTube boye. Si je me trompe pas ba blog ba net akufa moi sango ki pem makasi. Ya simba kisi pona abimisaka mibali bambongo. Kisi wana tellement eleka tellement ako tia trop confiance na banganga wana. Kisi eleka trop makasi ale. Moi ça kenda ye moko. Je pense j'espère que bato baza ko souvenir na histoire. Donc, voici il y a 7 peu azati. Comme vous voulez faire croire aux gens que non, les hommes sont les plus méchants, les femmes sont des saints. Qui vous a dit ça? Hein? Qui vous a dit ça? Boyebi baso bakota bandaka banganga bazé belé. Baso basala makambo. O senti que moi ça donc atambula na mibali ba démon wana o bakata bato wana. Moi basi pe bazali wana ba participer. Bazali. Moi ça saint azate. Pas comme ça basi ba sainte mibali nde ba démon. Non, il y a des femmes saintes, il y a des hommes saints aussi. Il y a des femmes démons et il y a des hommes démons. Hein? Bolanda. Na tatawana. Oyoki. Donc studio to silisi. Akei atiki nani what is it called? Producer wana ya show ya oy bazali producteur ya talent the show okay atiki après nazali kovanda na nani asima kuna he reached out his hand abali ko simba na because nazaka na mapale de l'air abali ko simba he's touching yoka ba détail ezopesa mais azali incapable ya kopesa détail ya moto abimisi vidéo alors que c'est elle qui a filmé hein. Ce que bandi ko simba c'est que son ndimaki déjà ba simba yo pona kacha mutu ke sa simba gyo déjà on ndimaki bobimana siko akomi ko comme ça on est viol après ne bandele ako lo bandeti moi violité si ma pas comme ça on est viol feeling my legs okay and then after I singa binisa kaleso okay as he was driving yo moto ndimi obimana yi siko soki mobala lobino bimisa kaleso siko yo ndimaki obimana yi siko mabeni na sali yo wana yo moko ndimaki obimana yi alobino longola kaleso pas bimisa melongola parce que n'est peut-être ni robimisa la yango longola kaleso yo ondimi alors bino mbale bozaki d'accord et comme on a vu au sali bino mbale yo au sali mobile chantage apé son bon mobile boy allez comment on exposer mobile c'est que yo za mutema mabe parce que yo na ye bozaki d'accord bo sibana le ko le sali chantage ya mbongo aboyaki na ye le ko la pa yaka ki pe na tournage té
ya wana comme ko sale o ye ko ridiculiser na net o kanisa kinde bato bako analyser te parce que yo ozaki trop na confiance que non soko ye nango na net lobi ki ba violer yo donc ba mi bali ba zoba na ba mama mususu bazaka trop sentimentalisme bako kote lo kaka o donc na esprit no ezaki kaka bongo o ye ba kiteke ko balokela yo c'est ça voilà là où tu es maintenant awa maintenant ba mo Paul soki Paul wana ke senga oh là pour récemment là bon to soutenir ma page parce que to wumi na trop musika parce que to kotana na moi page ya mususu yo oh bazo le bono petit to Zaoudi soki Zaoudi akucho bimisa audio moko récemment wa que bazo senga e a longola zemi wana a longola zemi azana ngo bon donc en gros apparemment Zaoudi a commis qu'on dit makazana zemi vous les gens inconscients hein bateau baza inconscient wana vous les gens inconscients bateau baza qu'on dit mila Zawadi na yebite soki bino boyokelaka na nzela sima to na nzela ya matoi parce que je doute vraiment que boyokaka na nzela sima na nzela ya matoi boyoka na nzela sima parce que soki bino boyoka na nzela matoi c'est que boyokaki bien te makambo Zawadi alobaki soki Zawadi lelo akomi koloba za na zemi c'est kaza ndoki Zawadi wana bozela tozongi sabino maloba o Zawadi yemaka bimisa na monoko na boyoka attendez. Oh, ça bug maintenant là. Ah, bon. Bon, c'est là, moi, moqué, ils ont chargé. Parce que, avant, ne bandelizawa di yemoko le bagi que non, azana zemite. Yemoko le bagi, on a bimisa na monoko. Na roche la bino ojo bo yoka. Yemoko bimisa na monoko na azana zemite. Awa, comme il y a sous non, azana zemi. Ndenge, bon, d'abord, Ezaki était. Ezaki, premièrement, Ezaki, maman, ceux qui s'aimaient qui naïs, si je ne me trompe pas. Maman, ceux qui s'aimaient qui, ceux qui belle-mère naïs, moi, il y a Australie. Maman, il y a mobile naïs ou à Balaï. Moutabimi Saki, Bosolo wana qui non, Zawadi azana zemi, il y a 3 semaines comme ça, si je ne me trompe pas. J'ai même publié au Django na chaîne, et si gars, Bazolo Balaki Swahili. Tolongo wana. Bato balube ono eza le kuta azana zemite tout ça. C'est quoi le kola bato bako tcha doute azana zemite. Zawadi auti ko bimisa sko audio mususu et sika a enregistré ce qui Paul wana ce qui Paul. Na yebit ce qui Zawadi, je ne sais pas. Je ne confirme pas. Mais selon ba dire ya bato. Selon ba dire ya bato, balube o Paul ou muta lobi que non Zawadi alongola zemi wana azana ngo. Bah, ce qui Zawadi a commis ce qu'on a stratégie à kosa bato que non azana zemi, c'est que Zawadi azana ndo qui il collait quand même na satana. Parce que makambo ya lobaki yemoko, ils a somme boyo kabino moko. OK. Et là qui babilo comment sans protection, c'est vrai? Oui, there was no protection. One is there solo, there was no protection at all. Et puis, I was ovulating. I was ovulating. And when every time, tango tosa le kobo wana mesu say, kobo kana kati te poso ki obo ki na kati na koza ze. Ah, place ango yango. Boyoki place ango yango. Boyoki la famille. Bozana sonsa susima. Boyoki bozela. Boyoka. La taki ma boya rouge. Boyoki bozela. Ma boya côté ya nini. Na oki balobi ke ezalaki babilo comment sans protection, c'est vrai? Yoka. Oui, there was no protection. One is there solo, there was no protection at all. Et puis I was ovulating, I was ovulating. And when every time tango tosa le kobo wana mesu say kobo kana kati te boyoki every time, tout le temps. Ça veut dire tout le temps every time. Donc tango nyonso na lingala. Tango nyonso bazako sale ekobo yemoka le bien. Tango nyonso bako sibana. Voilà. Mais ne dis pas que ba violer yo parce que yomoko le but tout le temps bako sibana. Donc ce qui bien tango nyonso bozaleki ko sibana, pourquoi on comme ça on est viol? To yebi que il y a des femmes femmes au foyer ba violer bango. Ça existe. To ko boya ngote ça existe. Il y a des femmes même dans la libala bakoki ko violer. Oui, ça existe. Ezabaka et yakaka. Mais il y a oya boye. Non, na te doute penza à 100%. Oui.
na tie doute à 100% ils a violé parce que oza capable ya repesa biso détail ndenge ba pasoli sima makile bimi mais ozali incapable ya repesa biso détail ndenge nini okobimisi vidéo na net parce que ayebi ke ye motatinja ngo nene ya po nene ya bandaki directement ko sala chantage pe sambango boye sala bo soko salite ya ngwana Mike boyaki Mike albibo humilier na bino soki bolingi ngala repesa bino mbongo te. Et moi, c'est le bon, tout publié. Il y a moi, publier ma vidéo, oyo, ils ont l'accès que non, dans la chambre, tout ça, ceux qui chambre, ceux qui peuvent chambre, éviter. Bref, famille Nicolas Mbeto, tout ça, etc. Il y a moi, non? Mais, et à ta vidéo, moro, il y a Moulumbo et Zate, parce que bino, nazo, y a ma chaîne, Moussou, bazo, oh, Mike Abemisi, Mike Totali Moulumbo, ah, il y a moi, bino, moni Moulumbo, il y a Ndokioni. Bon, tu as rappelé le côté, boy. Molumbo tala eza bato biso ba ngala inga ko tala ba vidéo ngote tout ça yo lingi ko tala vidéo te mo lingi ko juger Mike poani tala ga vidéo avant juger moto bino bo lingi ka ko juger mais bo tala raté pourquoi c'est quoi ba ya ko kosa bino bo lingi ka ko yoka na mato ya bato non bo tala poana bo comprendre bo tala vidéo ce que za Mike ce que za yete bo comprendre bino moko pour l'instant à ta vidéo moko ya Molumbo ya Mike zate. Parce qu'il y en a qui veulent comparer ça avec na mopenya. Oh, maman a sali sextape, papa fait sextape. Il y a wapi. Maman a sali sextape, papa a sali sextape. Pour y a maman to moni. To moni nan zila ya oye bimsakabana, nzila lola to moni mabele, to moni nyoso. To moni monorondenge zo fiba. To moni ndenge peso kota na simanteri, pe na libosonteri. To moni. Mais ya mobile zate. To le bara vérité, to bombara marambote, ya mobali sextape ezate. Soki boza okosa la biso bara oyo petit wana nzele ba pandi sima, bolobi ke zali zawadi po zawadi alobi ke ba pandi sima, c'est que boza ba ndoki parce que vidéo wana eza zawadi te. Petit wana za la kacha vidéo wana za mwana muke, aza mwana ba petit mwa ba 22 ans. Ya ba 22 ans ba se ba nzoto mikepe, or zawadi aza na nzoto mikete. Yango tozo botala, bon. Avota la ngo sambela parce que bango ba kenaka ndoko na bango banganga basali ba biloko na bango pona ebenda bino bakisi ba étoile pardon talara ya avota la ngo osambeli osali otie protection d'abord ya yomoko si motali pona oza analyse ozolu ka preuve c'est ça preuve pour Thomas atambola na Yesu mandima Yesu te kazanzambe vous imaginez Thomas tambola na Yesu bandimite ke Yesu azanzambe donc botala ba ne bela sala na Yesu ti Yesu akufi atikala jamais kondima ke Yesu azanzambe mais pourtant azala na nzambe mais na suka ndeta ka yo mona nzambe yimo abimeliye andimi ka zanzambe yango nzambe ebisa ye esengo na ba oyo ba monite me ba bandimi yo moninga yango no zondima ke na zanzambe vous voyez donc bo sakalate voilà oyo zaka ba preuve na ngala pesa bino. Il faut besoin ça ba source ya kala pour na bo comprendre bo analyser pour ça la bien bo za ba propos na ya bimisa kala d'ailleurs yé moko zawadi ngwa leki susu na ba Instagram na live moko banda ko ponzela bato ba anglais azolela akomi komi victimiser les susu makasi hein parce que tant les gars qui mbalé bossa ko lela te akopesa biso ba détail sûr soit disant sûr. Mais deuxième live là ya sali kolela le kwa moi motomo ba gifler non za okoki kolela bongo te fo zongi sabiso nzunzu ya liboso wana ozaka nango na live ya liboso parce que live ami balé wana osali wana o laxi penza za motalu kuta oza actrice donc ozali penza wana penza zali action osalaki ezali action moko osalaki penza ya film ya cinéma Das ist voll behindert, Alter. Das ist voll behindert. Ich glaube nicht an sowas. Nein. Moi, je ne peux pas croire à ce genre de truc. Impossible. Unwirklich. Ich glaube nicht. Bref. Je m'arrête là. La Tigibino, la Kimia. Nzamba Pambola Kachopa. Nzamba Pambola tous les Kachopiens. Nzamba Pambola tous les Congolais. Peace and love.